Mokambo mokengeli koi. Mokambo mokengeli léopard. Voilà mes chers bandeko bana sumi kolo Congo mbote na bino nyonso ba oba mesana kolanda biso na kati ya télévision lolaka ya mvuluziki ya sumi te bandeko bana sumi kolo Congo toyaka wana po ete to beta lo sete na oyo ezali ko marché malamu te na mabele kolo Congo et pourquoi pas oyo ezali ko marché malamu to ko beta ngo sete ke bravo na oyo ezali ko leka lokola comme d'habitude nous savons que ce qui se passe dans Katia Est ya Congo, nos chers amis, l'armée nationale du peuple Congo qui défend encore le Congo jusqu'à présent. Nitete, l'armée nationale du peuple Congo, nakanisi mabelewana nde ekenda déjà na mboka ya bapaya. Et voilà, il y a de temps en temps, Toyaka po été to remercier les amis qui sont à l'est du pays avec l'effort qu'ils sont en train de faire pour défendre le sol Congo. Alors, mes chers amis, hier, on vous a montré les images d'un monsieur. Nous allons vous montrer l'image comme ça. Nous allons vous expliquer de quoi nous allons parler aujourd'hui dans notre émission d'aujourd'hui. Alors, suivons. From Bandundu, from Katanga, from Kasai, no matter from where, come and be our partner. Come and enjoy the wealth of the copper and cobalt of the DRC on every ton of copper or cobalt, which is going to be mined in the project that we are going to introduce. Each and every Congolese will be a partner with us, and they will get paid for every ton which is going to be exported. We are going to offer sincere, real, transparent, professional partnership to the Congolese people. This is the first time in the history that the Congolese citizens will be the direct beneficiaries of the Congolese wealth. We are committed. This plan is going to kick off before year's end. By knowing the history in the Congo of some NGOs and some journalists, they will keep talking and never delivered anything to you, brothers and sisters. Same NGOs, same journalists, they were all proven wrong. We kept quiet and deliver. We always over-delivered and less talking. Brothers and sisters, we are making history today. Voilà mes chers amis, vous venez de suivre vous-même. Ma texto, oyo, ça s'écrit là en bas de la vidéo. Mais je crois que vous avez bien suivi notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons essayer de voir avec vous ensemble. Qui est cet homme que vous venez de voir? L'homme en question, il s'appelle Dan Gertler, qui exploite et vend, comme on dit, illégalement les minéraux du Congo. Là, c'est nous. Nous disons cela, que nous voyons que cet homme qui est venu d'où, on ne sait pas. Nous allons vous expliquer cet homme vient d'où. Alors, cet homme que vous voyez comme en image sur notre affiche, cet homme a parrainé les mariages de Hippolyte Kanambe et Olive Lemba, machin. Voilà. Alors, on l'a vu là, en plein mariage. Les amis se demandaient qui est cet homme. Alors, nous allons vous expliquer, il vient d'où cet homme? Dan Gertler, est-ce que c'est un ange? Ange envoyé par Dieu pour venir sauver les Congo? Ou c'est pour des questions? Nous allons chercher à savoir avec les amis qui sont avec moi aujourd'hui, Papa Mafolo et Papa Jimmy. Nous allons chercher à savoir pourquoi cet homme est venu en ce moment nous passer un message, s'adresser aux citoyens congolais. Il ne s'adresse pas aux sociétés, aux entreprises, aux multinationales, mais il s'adresse aux Congolais. Mais comment on assume que le Congo est remis aussi de temps en temps d'expliquer dans les gars. Alors, maman, tata, neko, moto oza komona to mona kiye azana kombo ya Dan Gertler. Azana ki parrain ya mariage ya Kabila na Olive Lembe. Moto wana auta wapi? Kombo na ye oyoki. Et alors, tu vas nous expliquer, bino, motowana auta wapi et comment, motowana lelo ayeba lebi ke azali ange oyo nzambe atindi pour aya ko sauver biso ba congolais pour ete akomi na motema malamu
ou ndenge nini auti wapi. Et je crois que pour na bino esengeli ke to lakisa bino pour na nini moto wana aye en ce moment. Tokosala banalise na papa Mafolo na papa Jimmy pour vous expliquer un peu et le konini eye. Est-ce que biso on se pose des questions? Dan Getler aujourd'hui a sali repentance que a sali ba congolais ma bemingi. Est-ce que Dan Getler a moni a commis rassasié et qu'il n'a plus besoin des minéraux du Congo, et alors aujourd'hui dit non, il faut qu'il y ait un partage. Nous sommes prêts à partager avec les Congolais. Vous donnez votre minerai et bénéficiez de votre minerai. Ça, ce sont des questions pertinentes que nous allons voir avec Papa Mafolo et Papa Jimmy aujourd'hui avec vous. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous allons peut vous donner en quelques lignes sa petite biographie. La biographie de Dan Getler. Il est né en 1973 à Botamaki en 1973. L'homme d'affaires israélien. Il est juif. Alors, cet homme qui a commencé les activités est commissaire milliardaire. Il est compté parmi les milliardaires où sa fortune est estimée à 1,2 milliard de dollars. Bolanda. Alors, Dan Getler, aujourd'hui, qui na Panama Pampet. Alors, aujourd'hui, Dan Getler a commis milliardaire, hasard milliardaire depuis quand? Il a commencé ses activités depuis 1900 Bolanda, depuis 1900 Bolanda, depuis 1909, 6, donc 1996. On se pose des questions. Il est depuis 1996 qu'il est dans les affaires, aujourd'hui milliardaire. Comment? Chers amis, je pense qu'on a tous cherché à avoir l'argent, tout au bête à caillou, modèle, tout. N'a qu'à le Congo, 1900, déjà cette période là, cette année, 1996, 1996. Ça dit déjà beaucoup à la tête de tous les Congolais. C'est l'arrivée de l'AFDEL. C'est l'arrivée de Banyarwanda au Congo. Et l'homme a commencé ses activités en cette année. Donc, l'activité, nous allons demander à nos amis qui sont avec moi sur le plateau, est-ce qu'il a commencé les activités au même moment que l'arrivée de l'AFDEL, ou il a commencé ça de l'autre côté chez eux, et il est devenu milliardaire là-bas, et avec tout cet argent qu'il a pris chez eux, il est venu avec ça au Congo. Nous allons essayer de voir avec vous. Alors, mes chers amis, Balansobi Ekolo Congo, Papa Mafolo, Azalina Bisso Elongo, Poete, Napndekona Bisso Jimmy, nous allons poser la petite question à Papa Mafolo. Papa Mafolo, est-ce que Montoyo Dan Getler a lobby à se repentir, à Monique a célébré Congolais ma mingi, poto loba ke baye proverbe moko na ba juif le loba boy. Soki aye na boutique na yo, na ndaku na yo, aye po asombe loko, bolanda, s'il vous plaît. Aye wana alobi ye ayebi valeur eloko wana ezali 10 000. Mais en arrivant chez toi comme en tant que vendeur, propriétaire, il y a marchandise ou il y a objet. Ce qui a yé valeur eloko za 10 000, mais un juif, ce qui a côté a tout yo c'est à combien que tu vends ça? Yo lobi c'est à 2 dollars. Même les valeur à 10 000. Yo c'est que 2 000, 2 dollars ou 0,50 centimes. Il va prendre cela à copier ça. Donc, c'est-à-dire que pour lui, il ne peut pas t'expliquer que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas la vraie valeur. Cette valeur de ce que tu as là, c'est tel montant. Jamais. Et dans le principe, il y a pas juif, nyonso, na katamukili. Alors, principe, on a ba juif, nyonso, na katamukili, na kanisi beaucoup parmi vous, na kanisi ba yoka toloba to bete en haut. Tobeta on a émission ebele na kanisi soki bokoti na kati ya chaîne na biso boko mona émission moko e ototiaki mikolo eleki awa ezali na kati ya chaîne oyo juif moko azali koloba makambo bango basala na kati na mokili na ezali na chaîne na biso za vidéo moko to publier mikolo eleki bokoti na kati ya télévision le lac Envolus Kimbangu boko mona juif wana azali koloba makambo oyo bango ba juif basalaki na kati ya Allemagne. Ndenge nini ba juif basalaki mabe na kati Allemagne on pese kanda na Hitler. Et à l'obé, ce qui se passe même dans les États-Unis d'Amérique,
à condamner leurs frères juifs. Aux États-Unis d'Amérique, tout ce qui se passe au monde, même makambo tout ça comme on a, il y a makambo ya coronavirus, au ezali ko ya nginda na kati ekolo Congo et na kati ya mokili mobimba, cet homme qui a condamné à lobby, ce sont ses frères juifs oyo bazali à l'origine ya makambo wana nyonso oyo ezali koleka na kati ya mokili. Alors, nakanisi, ce n'est pas nous, ezali yende ndeko juif wana motaloba ki ya solo ce qui se passe na mokili ezali normal te parce que c'est ses frères oyo ba juif nde bato bazali à l'origine ya makambo mingi oyo ezali koleka. Nakanisi tozana extrait to la Sabinongo. Qui connaît les 2 premières lois que Hitler a promulguées? Les 2 premières lois que Hitler a promulguées qui, non seulement l'ont jamais mis dans une catégorie à part de toutes les autres personnalités historiques, mais qui ont également créé le plus grand miracle financier de toute l'histoire. Qui connaît ces 2 premières lois? Avant les lois de Nuremberg. Avant ça, des années avant, quand Hitler a pris le pouvoir, quelles sont ces 2 premières lois? Ok, je vais vous le dire. Premièrement, plus de pornographie, plus d'homosexualité, plus de ces cochonneries. Interdites. Berlin, dans les années 20 et 30, était le Sodome et Gomorrhe de l'époque. De Las Vegas de l'époque. Le Sodome et Gomorrhe de l'époque. L'homosexualité, la pornographie, la bestialité, toutes ces cochonneries du monde. Berlin en était la capitale. Il a interdit tout ça. Il a fermé tous les bars, les clubs gays, toute la production. Tout ça était aux mains des Juifs. Malheureusement. Deuxièmement, quelle est la seconde loi? Interdiction de prélever des intérêts. Plus de prêts à intérêt. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi plus d'intérêt? Parce que tous ceux qui avaient de l'argent à prêter étaient juifs. Il n'aimait pas ça. Il a dit plus d'intérêt. Pourquoi? À cause des taux élevés que les juifs imposaient. Tellement élevés que ça a mené l'économie allemande à la ruine. Ils l'ont détruite, comme ils avaient détruit la Russie quelques années auparavant avec le communisme. Les Juifs ont détruit la Russie, pas les goïms, les Juifs. Le communisme, c'était les Juifs. Ne vous laissez pas berner. Étudiez l'histoire. Karl Marx et tous les autres damnés, ils étaient tous juifs. Mauvais, mais juifs néanmoins. Ils ont détruit la Russie et il a écrit dans le chapitre 2 de Mein Kampf, ils ont détruit la Russie, ils veulent maintenant détruire l'Allemagne. C'est pourquoi il faut que je les détruise. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient raison, c'est juste l'histoire vraie. Donc, il a vu que les Juifs contrôlaient le système financier et qu'ils prêtaient à des taux tellement élevés qu'ils détruisaient l'économie allemande à tel point que quand vous alliez acheter du pain à la boulangerie, il fallait y aller avec une charrette remplie d'argent. Le temps d'arriver à la boulangerie, c'était déjà plus assez. Pourquoi? Parce que l'inflation était tellement élevée, le pain valait beaucoup plus et l'argent avait été dévalué. Il s'est dit, quelle est la cause? Parce que personne n'a les moyens de faire plus de quoi que ce soit. Parce que les taux sont tellement élevés, alors il a décidé de supprimer l'intérêt. Interdit de prêter avec intérêt. C'était au moment de la Grande Dépression partout dans le monde. Le monde entier s'effondrait. Les États-Unis, le Royaume-Uni vivaient un effondrement financier. Tous les pays s'effondraient. L'Allemagne encore plus que les autres. Mais après avoir promulgué cette loi interdisant l'intérêt, en seulement 6 ans, l'Allemagne est devenue la première, la plus prospère économie au monde. On a appelé ça un miracle financier. Pourquoi? Ils avaient été les seuls à avoir le courage de supprimer l'intérêt. Ceci est une des raisons principales pour laquelle ils détestaient les Juifs. Parce qu'ils avaient détruit l'économie à cause de leur cupidité. Ça ne l'excuse pas du tout, ne mélangez pas tout. Mais ceci est en train de recommencer. Le business des prêts en espèces aujourd'hui est en train de détruire l'économie américaine. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont en défaut de paiement, tous ceux qui se sont fait voler, vous savez qui ils sont? Les petites entreprises. Les petites entreprises sont le fondement de l'économie, pas les grandes. Coca-Cola, Apple, Google, Amazon, tous ces grands groupes font marcher les affaires, mais c'est pas ça l'économie. Le fondement de l'économie, ce qui fait prospérer, c'est quand les petites entreprises se créent et prospèrent. Parce que c'est elles qui emploient le plus de personnes.
Si les petites entreprises se portent bien, alors l'économie prospère. Si les petites entreprises vont mal, l'économie s'affaiblit. J'ai travaillé 20 ans dans la finance, je sais de quoi je parle. Donc, quand vous avez un secteur dont l'objectif numéro 1, directement ou indirectement, est de détruire les petites entreprises, vous savez quoi? Ça recommence. Et vous verrez bien, personne ne m'écoute, personne ne le dit la Torah, personne n'étudie l'histoire, tout le monde s'en fout, mais ça va exploser. Et vous verrez que Edom, la Torah prédit le retour d'Edom. Le nouvel Edom, c'est l'Amérique. Edom, c'est l'Amérique. Pourquoi? L'Amérique, c'est Edom, je vous le dis. Vous verrez bien ce qui va arriver. Et vous verrez tout d'un coup que les 6 millions de juifs vivant en Amérique, dans le confort, pour certains dans le gouvernement, dans la politique, d'autres à la tête de grandes entreprises. Voilà mes chers amis, nakanisi vidéo wana bokolanda ngona kacha chaîne na biso to chayango to l'extrait pour comprendre pourquoi nous allons parler de cet homme qui est son ami et critique que bango ce qui va côté na makambu c'est fini. Et alors on se pose la question papa va follow ce que koko ya pembeni okobelema pour me expliquer biso ezali nini cet homme a sali repentance ou cet homme oyo toza koloba arasazie amoni ke ale mingi azwi mbongo mingi avwami na baminere nyonso ya Congo amoni eza bien te alobi a préféré à partager yango na Congolais. Voilà, c'est ça notre question que nous allons vous expliquer aujourd'hui dans l'émission Anilo. Papa Mafolo maloba omboka yo. Le sako papa Sayala, le sako papa Jim, soza pembeni bandeko tapesi mbote mingi, le sako na bino nyonso mbulu sikimango. Mopepe ya mpege ya Congo, ebandi kufula, ebandi kutambola, batu babandi kuzwa tupelekese, ebandi kusala bango kunyingisa mitu na bango. Ya solo papa Sayala tokukumisa d'abord nyonso oyo nzambe mpungu apesa atindaka biso atiyokilaka biso mawa atindeli biso mobikisi oyo tobengi mvulusi timbanga yaka na principe na ye alobi kanda na mutu te me mutu kosimba bana na ngai te matondo mingi papa Sayala kaka ndenge tolobaka tokomi sikoyo na oyo tolobi na post frontière contrôle komi makasi awa meme otala obomamaki eloko obomaki na se ya sapatu toza na post frontière baoyo nyonso bazalaka kobombama sikoyo na frontière ya suka avant frontière ya suka babandi komilakisa deja moto oyo tobengi Dan Gettler bokobenge Gettler omoni bajuifu bango nyonso baza na tonalité ya ballemand Gettler moto oyo il faut toyeba bien que ce sont les générations ya baoyo banda conférence à Berlin ce sont les générations ya bafamille wana babomaka biso bazotia biso na problème moto oyo Gettler après une quarantaine d'années akomi sikoyo naloba Congo ekomi marché na ye c'est-à-dire magasin na ye ye ateka biloko oyo eza ya ye te bon ye yokoloba sikoyo banani akotaka ndenge nini je ne pense pas que ayaka na afdel je présume bien que azalaka déjà aux environs avant mobutu akima azalaka déjà na kati baoyo bakota bavoyu oyo nyonso bakota na afdel ye aza na kati mais comment ce monsieur ici nayebi te papa Sayala soki nayebisa bandeko déclaration na ye soki okopesanga 2 minutes alobi nini allez-y pas ma faute alobi moye de Kinshasa de Bandundu de Katanga Kasai tous de n'importe où vous venez de n'importe où vous venez profiter de la richesse du cuivre et du cobalt de la RDC, République démocratique du Congo. Donc, sur chaque tonne de cuivre et de cobalt qui va être extraite dans le cadre du projet que nous allons introduire, chaque Congolais sera partenaire avec nous et sera payé
citoyens congolais seront les bénéficiaires directs de la richesse congolaise. Nous sommes déterminés. Ce plan va démarrer avant la fin de l'année. En connaissant l'histoire au Congo de certains autres ONG et des journalistes, ils continueront à parler et ne vous ont jamais rien livré. Frères et sœurs, le même ONG et le même journaliste, ils auront tous tort. Nous avons gardé silence et nous avons gardé silence et nous fournissons des résultats. Nous avons toujours plus accompli, au moins parlé. Alors, frères et sœurs, nous écrivons l'histoire du Congo. Bandeko, botala eloko yo na kumena we moto parce que aza na forme ya moto. Eloko yo ewuti soki wapi, eloko vandela biso, abengili biso babitumba, oyebaka bien ke ayaka na baterroriste ya Mossad oyo bino mobangaka soki mobengaka bajuifu bakomaka bato biso tobangaka bango te. Donc baterroriste ya Mossad baoyo bazokoma biso na kati ya Congo na este pamba te baoyo bazokokidnape na kati ya Kinshasa baoyo baplaça bavideo surveillance na babiro nyonso meme moto na bino tilo bakosala makambo bango nde basalasala donc tilo nani Hippolyte Kanambe asalaka na moto oyo richesse donc Congo na biso ekomi ya moto oyo ngeta ekomi ya moto sikoyo abenga biso bakolo mboka tosala partenariat biso nde tokoma batravailleur na ye totekaka alors ça il débordait ba limite alors ça ne va pas alors bandeko ezali bitumba sikoyo toyebisaki bino babandi bango moko babandi kobwaka oyo nyonso eloko nini etindi ye nini ça fait 23 ans ou même plus moto oyo azoboma baterroriste oyo nyonso bakoti na Congo c'est lui qui les paye ye moto azofuta bango na mbongo oyo azokoexploite sikoyo amoni ke nayebi te peut-être ezokoka isu te abengi biso bakolo biloko tokoma bapartenaire na ye tokoma batravailleur na kati yango est-ce que bozososola non papa sayela nazonzela na maloba oréfléchir tokozala na commentaire yo koloba parce que bajuif oyo soki kobangaka bango banga bango te baza bacaucasien baza bajuif te ils sont pas de juif Israël bacréé yango awa kaka lobi na 1949 awa bazalaka te c'est une histoire fomentée alors biso nde bitumba oyo notre guerre tozobanga moto te tutuku tozokike tobanda omona avec qui nous avons la guerre papa saya nazonisa na maloba nakomi ya vulusi kembao mama kimpa vita engeta matondo papa mafolo ya solo ete voilà tozali na problème tozoyeba te quoi faire parce que tozokomona oyo tokanisaki lobi bazalaki elongo bango bakomi lelo ba ange gardien balukela biso solution po ete tokabola na bango ba intérêt yango on se pose des questions bandeko na kanisi vous avez notre numéro de téléphone papa Jimmy maloba omboka yo nini obombeli biso mokolo na lelo ya komona ya koyoka sujet oyo parole epai na yo tozokisa nkembo na tata nzambe ya mpungu tulendo na nkombo ya fomo mbuluzi papa kimbangu mama kipavita na bakoko misusu nakopesa mpe longoni ya mbote na bandeko nyonso bana babe na kongo oyo bazali kolanda biso na émission oyo ezali émission moko ya motuya émission moko monene parce que tozali kotimbela bango nyonso banguna na biso bango moko bazali bakomi kobima bakobimisa tu mpona baloba ke non voilà ezali biso tosalaki bino mabe me sikoyo tolingi tobongisa tolingi tosala boye papa sayela motu oyo tange clair selon bainformation tozwi
akota na Congo na âge à 26 ans. Lelo Oyo a commis na âge à 46 ans. Alors, il s'est passé dans l'information. Donc, azalaki mutumoko abande ko evre ningi na kobatama na kobombama. Mais toyebi bien que c'est le bras droit ya Kanambe. Trois bras de Bakuma. Paraît-il Kanambe na ba moment où il y a des mercenaires na bien na organisation ya terroriste ya banini akoma kisoki na nyongo na ye azanga kimbongo ya kofuta. Alors toyebi que au monde balobi internationaux même Clinton na tango a organisé qui invasion à Congo à partir de Kanambe et ya Kagame alukaki baoyo bakofinanse guerre wana. Alors bakendaka toujours na bato ya mosolo bato baza na mbongo ezali lokoba dans Hitler oyo epai ya Kabila. Donc ye mutu atiaki mbongo na ye en jeu pour Kabila affronter terrorisme ou bien bamercenaire oyo na ntango ye azwaki pouvoir wana oyo efale bisala. Sikoyo Kabila azalaki na mbongo te, sikoyo mbongo wana mutu wana ti lelo angazama po Kabila akamataki alobi bon na contrepartie yo okoexploite baminere ya Congo na compte ya mbongo na yo. Alors ngai nayokaki montant wana ezalaki soki $350,000 mais nakokamwa depuis tout ce temps tina moi ya lelo nyongo ya Kabila esilaka te oyo akamati apesi richesse ya Congo ya baminere na biso ya motu wana a exploité yango. Alors donc nini yango sikoyo papa Sayara toza koremarke awa totala comportement ya Makaimer na Chilombo ezali photocopie monene na Danketler na Kanambe. Photocopie. Donc conseiller monene ya Chilombo ezali Mike Amer oyo azobana esala boye zongisa boye esala boye. Kabila mutu akonseya ye mpona asala manso oyo Kabila asalaki ezalaki dans Hitler. Même baassassiner baproche ya Kabila bato oyo oyo bazalaki bato moko na finance na défense bamakambo ebele ye moto akonseaki Kabila aboma bango parce que bazalaki danger mpona Kabila et pourtant bande kosala bongo mpona atika ye akala comme ça ye a utilisé Kabila malamu mpona a exploité mbongo ndenge esengeli. Alors dans Hitler wana papa Sayala ye moto abomi Jekamine soki Jekamine eza ya kokufa ye kaka moto apesaki stratégie que non boma Jekamine to créer basociété mosusu na mopanzi mpona nini mpona baminere bamarché wana eprofite na compte na kese ya l'état te mais ekota na bapoche na biso na bacompte privé oyo toza komona ki Kabila ye mpe lelo akomi milliardaire mpo ezali mutu wana gada Hitler juifu wana toza komona Kabila lelo oyo paradis fiscaux atongi partout asombi partout acréé baentreprise oyo famille Kabila bangi wana conseiller na bango nani dans Hitler. Donc toza koimagine kopasa la importance mutu oyo a joué na vie politique ya Kanambe wana tout ce temps il y a 18 ans oyo ya sali na pouvoir. Alors mutu wana lelo na video oseli biso papa Sayala tomituna lelo yo à se présenter yé aya koloba na peuple congolais en tant que qui et de quel droit yé nani. Donc on sait comment on a tala mboka fumu mvulusi kimbango lobaki ke mbo Congo et kokufa Congo et kokufa. Donc batou de
akotili soki wapi ye wana ye na mboka mpona alobake minere ya Congo lelo oyo chaque tonne mwana nyonso ya Congo akobénéficie na minere ya bamboka wana. Alors omoni lelo oyo papa Sayala ezali hasard te soki tokomi kozwa information ya ndenge wana oyo ezali kopesa biso vérité bamakambo ebombamaki oyo ezalaki facilité mpona totimbela me bango moko bakomi kobibimisa toyebi lelo vraiment à qui nous avons affaire. Donc humiliation monene mpona biso parce que c'est un garçon de 46 ans papa Sayala. Un garçon de 46 ans moto aza koexploiter ma richesse, ma potentialité à Congo jusqu'à ce niveau-là. Pour la nini, parce que politique internationale, ma jumboka, ma pesi na maboko, ya ba idiot, ya ba zoba, pour la nini, pour la basakala na mboka. Donc, bandeko, bana pe na Congo, tozala na kanda oyo ya koswa motu donc na minu kokata parce que oyo basali biso eza makambo ya soni donc papa Sayala nakanisi mpo na première phase oyo nakozongisela yo maloba na kombo ya fumu mvuluzi papa Kimbangu ingeda. Voilà le sako matondo tozali wana yango tolobi tolati bino oyo journal moko na déjà na Kinshasa et lobeli yango pe grognon. Donc ça dit que journal wana lobi nini Dan Getler pour le partage des redevances de Metalcol avec les Congolais. Donc Metalcol ezali société à Dan Getler oyo alobi ke a partagé ba intérêt na ye nyonso ba redevance ya société na ye avec les Congolais. Alors c'est là où on se pose des questions, c'est là où on comprend rien. Est-ce que aya ale mingi atondi ba intérêt leki ou qu'est-ce qui ne va pas lelo que bango bazaki monopole d'exploiter illégalement ba richesse nyonso ya Congo entre amis ba minere nyonso ba biloko tout ezalaki na maboko na bango et lelo alobi ke te bazwi mingi il faut bazwa occasion ya koluka ba Congolais pour ba partager na bango elongo. Alors yango yo Congolais o pensez quoi? Parole na bino nyonso na kanti web numéro de sa téléphone to mesana ko bel la bino 0032 466 110 192 ou 0032 465 883 052. Voilà, Toye Bananou, qu'est-ce que vous, en tant que Congolais, vous pensez par rapport à cette émission? Nakanisi Maloba et Omboka Bino Poete, vous avez Congolais, vous avez citoyen congolais, il s'est adressé à vous, citoyen congolais. Donc, la parole est à vous. Maintenant, toi, la posa Toyo Kabino, vous pensez quoi par rapport à message Oyo, Dan Getler, Aoutko Pesa, na ba Congolais nyonso, que Alingi, Bozala, Lelo, ba partenaire, la société n'est pas beau Kabola, ba minéré à côté Kolo Congo. Qu'est-ce que vous pensez? Bobenga biso ba numéro mi baleza wana bobenga il faut boloba il faut bino ba Congolais bo pesa avis na bino par rapport ya oyo makambo eza ko lekana mabele ko Congo. Ne restez pas seulement commenter na nimbe to na posa to yo kapino. Vous pensez quoi par rapport na yango? Voilà tous la bino papa ma follow la kanisi ozali kamusa ko bakisa okoko benga poete o bakisa na biso nini oyo o ezangaki o bakisa poete bande ko bazana posa bayoka nini maloba nini ezali epai na yopo obakisa biso par rapport ya oyo tozu comme sujet maloba epa na bino na kanisi beaucoup ko benga poete bolobela biso o nyonso azala quelque chose ya ko bakisa par rapport à sujet wana maloba epai na bino tozana posa na bino tozo yoka bino bo pesa biso ba makanisi na bino par rapport ya makambo soki eza malamu ke bo sepeli nango c'est bien pour maloba epa na bino ba Congolais. Oui, nous sommes d'accord que tout partager bénéfice. Nous aussi, nous sommes d'accord avec vous parce qu'il s'est adressé à tout le monde. Wana ezali avis nangai, avis ya papa Mafolo, avis ya papa Jim. Alors,
avi na yo eza nini bogarde silence te tolingi toyoka bino bozoloba nini maloba opa na bino toza kozela bandeko bobenga toza encore na 20 minutes ok ba 10 personnes 2 minutes boza nombre wana boza numéro na biso bobenga biso toza kozela bandeko bana some ekolo Congo numéro ba baza nango te totie yango numéro awa tokenda ko lukela bino numéro totie bino yango numéro yango alors oya notaki yango bien te abenga voilà ndeko abengi ndeko liboso abengi tika na ntoyoka ye alors ndeko lo soke pa na yo maloba omboka yo 2 minutes na yo oza congolais le sako papa oui na comment je pas voir yo to ti la puissance se trouve pas congolais Avina nga ezali boye. Monsieur Dan Getler na histoire ya moki ati amonani wapi un individu aya kotuna un pays, une nation et ngai naza na société nalingi nakabula ba richesse ba bénéfice ya richesse ya na mboka bino na ngai obanda colonie ngai mpo na ngai ezali injure on habite au peuple congolais. Nous sommes un peuple qui peut réduire son niveau et entreprise. Deuxième remarque, avant 20 ans, il y a présence appelée à Congo. On a nini ayaki sollicité tout ça Congolais de travailler. Pourquoi? Troisième remarque, après avoir déprimé au moins 12 millions de personnes, il prend le luxe d'accueillir Baby Sapi et dans la société pour pour la richesse et minerai. Dan Getler, aïe bien. Et puis tout, puisque la partie juif, azali israélien, ngai naza congolais, nazo ebisaïboui. Afungola front, yena ba palestinien. Pour Nangai, à Fungoli du sous-front, en Afrique, il y en a des Congolais. Donc, je pense, et je dis, que les bateaux, ils ont réduire, il faut être on a mongo et nous avons besoin de Makambo en tête, on a besoin de dignité na biso, solennité na biso. Donc, s'il faut nous exploser, na yé, dans le nakanisi ke bao mususu bazali prêt ya kupanza na kota a bombe ndenge ba palestinien batiaka epa na bango basa. Merci. Matondo papa na biso ya solete tozali na posa ba vie na bino nyonso que chacun de vous boyebi ke lelo to sala ke émission te lelo mardi émission ezalaka te monsieur ito na lombango ezali pona intérêt na yo pona intérêt bana na yo yoko négligent ngote bomoni sujet oyo bandeke beli bazo mona ngo na légèreté mais biso to jwa mona valeur ngo tolobi non toza mukolo ya pause to sala ka pause mais na tango balibi ki toza ba kengeli en pata à tout moment to bisa bino ki toza nazali les grands sacrificateurs. Donc ce qui a un problème na boy makamunu so na zo sala na tikena to mekana ko tala problème parce que zali botuya yango e yakaboy na tango yakaboy yo lobini yo congolais ma numéro mi balé il y a téléphone yango yo to tieli bino n'hésitez pas à appeler nous ba maman ba tona poste na bino loba na munoko nyoso ko loba poete lobi obana ko lela te na sandako e ni na ngo zo sala ko yo nani wana to lobi yango yo abandi ba lancer appel na bango ke boyoki bandeko ba lancer ba papa ba folo expliquer bino ngai expliquer bino papa Jim expliquer bino to lingi to yoka bino ba mama bo benga ba numéro de téléphone mi balé ezali wana bo benga biso bo pesa avis na bino par rapport ya oyo ezali ko yela bino na mabele ko Congo bino na bana na bino donc toza wana toza ko zela ba appel na bino voilà ndeko moko abengi awa allo na kanisi allo. Allô? Oui, bonjour maman. Bonjour. Oui, on vous écoute maman. Yo lobinini o kanisi ni pozali mwana mboka.
Olobini. Marbo Mboka. Kana lobi d'abord. Richesse oyo eza pétrole na bango. Yebisanga étranger nani ayaka ko exploiter yango ape abengi bato ya Qatar ou bien ya Arabie Saoudite que boya. Ce type-là c'était un assassin, c'était un bandit. Azo mérité peine de mort. Il n'a pas droit de parler. À cause de la Libanda, il faut pas qu'il y ait un pilote. Richesse ya Congo, étranger aya a exploité. Et puis ça n'a pas mis na mokilo mopimeza na richesse na bango, c'est l'étranger qui exploite après bengi bino boya ko sala ponayi. C'est ça la mana popo na mokilo yo. Franchement. C'est ça que la mboka va sauver. Voilà. Mais non. Toi na zo mérité vraiment que va pas rien à Congo. Ça na droit. Il est qui lui d'abord? Est-ce que Namboka na yokula na Israël richesse na bango dis-moi qui va nani exploiter kango a fait bengi basketball ya toka kula ba nani toko kangare monoko quoi c'est tout. Voilà on a zanaki na ngwa woloba. Voilà, merci mingi na kanisi bandeko bobenga poete bazolanda biso. Bazolanda biso esika nyonso baza na Congo. Bazolanda biso ba vi na biso surtout à diaspora ndeko pesa bango balwa oui, ils sont d'accord. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas, nous ne sommes pas là pour vous pousser à dire non. Mais vous avez vos droits aussi de réclamer cela maintenant pour dire est-ce que Dan Gettler a raison de dire que oui, venez, voilà, nous sommes très gentils aujourd'hui, venez, nous allons partager nos intérêts avec vous. Vous, donc, pas congolais. Na mboko ya biso, ya lingi, bengi biso, que vraiment, c'est un homme gentil. Hein. Il est très gentil. Regarde, venez, vous les Congolais, venez, maintenant nous allons travailler avec vous. Nous avons besoin de vous. Comme ça, vous serez aussi des milliardaires comme nous. Vous serez des riches comme nous. Et voilà, il nous a appelés pour venir. Vous pensez quoi? Bino ba mama bandeko bokanga munoko te bazana besoin ko yoka yo mama bana besoin ko yoka oyo bino boza ko lobo baza ko yoka baza ko zela baza ko yoka avi ya bino ba congolais oyo na kati ya diaspora même na Kinshasa ozo ka biso benga loba point de vue na yo ezani ko komate benga po ba yoka po koma ba bengi ba kotanga ngote me benga pesa avi na yo oza congolais oza mukolo mboka pesa avi na yo. Qu'est-ce qu'il pense par rapport à ça? Des numéros à téléphone, Ezawana, appelez. Nakanisi téléphone à poto, Eza cherté, appelez. Bon, combatez, mais bon, benga. Comment moutoumou votre cité, parce que si soit vous avez peur de citer vos noms, par citer comment moutouté, mais Tonito Yoka avi na yo, en tant que Congolais, Tonito Yoka. N'écrivez pas, s'il vous plaît, Tonito Yoka, bino maman nanou, benga, Toyoka yo. Ba maman Clémentine, benga, bandeko ba yoka yo. Bino nyonso bandeko boza wana bo benga po ete ba mama ba tata o ba kata Kinshasa ba yeba po mingi na bango ba yebi eloko te ba kanti mingi ba osepela tata ngo aza muto malamu afongoleli biso nzela ke biso beto koma millionnaire alors papa lo sake pa na yo malobo pa na yo 2 minutes toke. Bonjour papa. Avenue dans la mission. Bien, mon problème dans le Gabon. Problème est biso no ba Congolais. Biso ba Congolais ba tozo pesa ba opportunité ba lo Gabon. Si on tali au moins que biso ba Congolais to lingo ka biso te to lingo ndilo ba étranger ba ya ko konza biso. Trop ba no mona kanga tena ba kamya bango ba tena kutana Félix. Ba Congolais ba sana sima yo kalongo Angolais ba tili biso ono ba kuna ba Congolais. Bon, on dirait biso Congolais ba tozo na nini wala parce que mbona ki ndeti babwakara libani wana soki abedasu donc azo corrompre bango mokolo oyo abedasu wana oyo batie candidature wala nana koboya parce que tous les musiciens congolais batekaka mboka na biso wana oyo ngai lelo kosaka na biso ya congolais toza déjà bafinalement populaire parce que sur le plan populaire esalami bango nyonso na babundeli bakatotus
Parce que le peuple congolais a été malmené de place, nous nous avons 80 ans. Problème est là, soulèvement populaire, non sur ça, la vie, ils ont anéanti. On a participé à la Matondo, la révolution populaire. La révolution populaire, c'est la seule solution où il faut libérer d'après papa Alobi Yangowana. Bissot Olobi, Bissot Nalo, là quand on a dit, oui, nous sommes d'accord avec Dan Getler. Nous sommes d'accord avec lui parce qu'il est gentil. C'est un ange gardien. Il est venu pour sauver les Congolais. Parce que longtemps, personne n'a jamais fait. Et aujourd'hui, Dan Getler s'est mis debout pour dire, oui, venez. Maintenant, nous allons partager tout ce qu'on a pris chez vous. Nous allons partager avec vous. Papa, maman, yo, olobi, nini. Yo, olobi, nini, yo, Congolais, ba numéro mi balé à téléphone. Ezawara, o benga bo pesa biso ba avi na bino par rapport ya seke elobami nakati ya wapi nakati ya Kinshasa. Vous êtes concernés. Et ça concerné bino. Bon mais ça n'a collé là. Ceux qui allaient démorer malamu. Pourquoi pas? Oui, nous sommes d'accord. Voilà, nous allons travailler avec vous. Donc, ce qu'on va dire, nietier d'accord avec lui. Mais ce qu'on a d'accord, benga, tu tiques le bino temps. Bon, bah, mais ton baka mingi, tu tiques le bino temps pour s'exprimer. Alors, tous en a besoin de bino, tous en a besoin de like la bino. Un like tout d'abord. Et ça, la besoin de plaisir parce que vous avez belé déjà sur le plateau, vous avez la biso. Un like, wana, de banguna, bako mona, bah, tu vas landi, bah, lingi, à mingi, bako bloquer, biso, t'es là. Bande ko bozo mona ngo bozo mimizango ezana eloko toza ko autolobi lelo lobi bozo mona parce que ezako nginda mabele ko Congo ezako nginda makamu nyonso ezako yela biso na mabele ko Congo. Voilà mama lo sako pa na yo malobe para yo lo sako papa saida ngai mama ndota Calvados na tengi pona lo bakaka eloko moko oyo bango basala na Palestine kozinga bango ti kokomisa bango bombo. Kongo eza Palestine te, Kongo ezali Kongo. Mabele ya Kimbangu ezali négociable te. Amata akita kombo na ye mobimi abima akenda azonge pa ya uta na bato na ayaka na bango na bo bapermeta ye aya kwa konyoko na bana mboka ntango ekoki. Le temps est fini. Ba libere mboka wana abima na ndenge na ye moko solitaire akobima ko liboso asoki wana papa matondo mama matondo toza koyoka bino ba vie na bino eza compté de l'autre côté bazolanda bino. Je vous informe encore que bazolanda biso bazoko yoka ba vie ya bino nyonso oyo boza koloba po ezali ko jouer po ezali moto moko azoko lobela moto teke aloba yo la congolais oza obligé au défendre mboka na yo ndenge sengeli po défendre olobi nini par rapport nango tika toyoka mama na biso pe na kati ya France na moni mama moko aza kobenga na kati ya France. Alors mama lo sako pa na yo lo sako bandeko lo sako en tout cas ngana mota vraiment na likambo oyo boye azali muyibi na church na commune wana donc volumuntu na age yaki nango sûrement na famille na ye nani bakotelaki bakotaki déjà mabe moto ande wana jamais kokondima ye oyo ayaki déjà sa libi bino après ye boye non makambo feke na base bien na gouvernement ngo eza nango te wana kosola ndenge ni donc non pour na nga vraiment tout cas non aza moto akonégocier na ye te matondo mama voilà matondo mama voilà ndeko azobenga na wapi na Israël na ebite so wapi ndeko 55 na mboka nini malobe pana yo matondo mbuzi sala matondo nazobenga yo awa na Brésil. oui tozoka yo omoni bato wana banani balobi te malobana minani balobi te balobepele tokoyoka mboka bani tozoyoka bango matondo volusi matondo balobi nanu te bakoloba. Donc il y a quelque chose qui se passe au-delà au bisoto yebite po yelaksi bango ke mayele sili bango et voilà bakomi koloba ba yebite kwa baza koloba parce que mvuluzi alobeli bango ke passe makamna bino esili alors bakomi koluka ndenge nini ba récupérer ce que bakoki encore ko récupérer en passant directement
de nous dire, voilà, bandeko nakanisi maman na biso, maman bengi pe kuna to bengi a koi, maman okoko rappelle encore, bandeko bazana posa maloba na bino nyonso, moto nyonso oyo azo pesa avi na ye, nakanisi bazo landa bino bazako yoka ke, oui, ba Congo ya diaspora ba penser kwa na yango. Avi na bino ba yoka na chaîne oyo. Ba chaîne mususu wana eza ba chaîne ba fanatique. Awa ezali chaîne moko yaka non etete nyonso tolobaka ke ya solo. Comment est-ce que nous pensons par rapport à l'avenir Yambo Kanabiso? Alors, maman, le sac de pain, maman, l'armée nationale du peuple Congo. Maman, l'armée nationale du peuple Congo, maman, panayo. Oui, bonjour papa. En fait, je suis au travail, je suis vraiment énervée, papa. Oui. Je suis très énervée, je suis au travail, j'ai laissé les boulots, je dois quand même parler. Ces gens-là, ils sont venus jouer avec nous. Ils ont joué beaucoup avec nous. Mes frères et sœurs, mettons-nous debout. Ça ne sert à rien qu'on parle. Ça ne sert à rien. Mettons-nous debout. Soyons ensemble, soutenons l'armée nationale du peuple Congo. Comme ça, on va faire la guerre, la révolution populaire. Ça ne sert plus à rien de parler. Mettons-nous en action. Comme mes papas nous dit toujours, on doit faire des actions individuelles et ciblées. En traitant, on soutient l'armée nationale du peuple Congo. Comme ça, on fait la révolution populaire. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Ces gens-là sont venus vraiment jouer avec nous. Ils ont beaucoup joué avec nous. Je crois que c'est assez, c'est assez. Merci beaucoup, papa. Matondo, mingi, merci, maman, la réaction, maman, l'armée nationale du peuple Congo. On sent que vraiment, c'est la maman de l'armée nationale du peuple Congo. Avec toute la colère, émotion, tout à l'accent, vraiment, solo que Azana Kanda, Yakoyoka, Biloko, Sakana, Biso, ti lelo bazo konde ko sakana biso pour dire que non tolo bakana biso mais to sala ka action té. Et voilà, si cet homme s'est permis il y a passer message à Koloba yango, oui, a dit que non, je vais dire les Congolais vont me suivre, vont m'applaudir. Et voilà na kanisi à sentir en que ya solo avi ya Congolais na katia diaspora eza yango té. Et voilà, merci à vous na kanisi batoto papa ma folle pour clôturer l'émission, tento yoka pas ma folle, tento papa Jim. Ou vous pensez pour clôturer un petit mot de la fin. Vous pensez que papa ma follow, maloba panayo, na papa Jim, beaucoup de benga poete, vous pensez na émission, ou organiser de l'eau, bolobi nango nini poete, ya solo to moni, kanda, ya batu nyonso, et salami pona maloba oyo, ya papa wana alobi. To moni ndeko moko des États-Unis, to kainano. Allô? Allô, papa Sahela? Oui, le sako, mbote. Le sako pana yo, le sako, justement, na Bilaka, aux alliés en États États-Unis, précisément dans Los Angeles. Na bengi yo, vraiment, et ça n'a pas dit, c'est mawa. Dans la même chose, nous avons déplacé tout ce qui est à la musique, comme le mbongo, côté de la ça pour ma famille, la biso. J'entends mon logo à Olia. On a quatre mots comme le logo moi aussi. Moutouna qui est malelo, à qui nous loba na batute. Oh non, boy, ami no congolais. A comme conception de mana ni sala na ye na biloko na biso on c'est la biso. Oh, ça t'a mon point de la biso ya biso. To comme ce qu'on mana ni sala na ye. On va tu voir les bazaliwa bazamba il faut biso ba congolais tout ilema, tout mama ngona kata Congo. Tout le monde va à Congo. Là, je comprends les Congolais. Hein? Tout le monde comprend les Congolais. Qui est le Congolais monté pour ajouter le mapole à ma capote? Là, tu vas nous le voir à Minembo. À Minembo, qui est à nous, tu comprends tout ça. Tu vas toujours comprendre que c'est moi qui me dis. Vraiment, on a le bapon à Tikila, tu vas dire, on a le bas. Vraiment, des choses à la bakanda, pour te look avant, on dit, on dit. Maintenant, tout le monde a la mise. Le maman va dire, pas y a mon boy. Il y a un fan de la mission en boca, à nous dire, mon va nous faire un lien, tout en boca la mission. Du coup, par contre, de moi, la mission, invité, vraiment, invité. Merci beaucoup, vraiment.
Voilà, matondo ndeko na États-Unis, matondo panayo na monique vraiment bande ko nyonso ba passer to moni ba pays nyonso presque ba bengi ya sorto sentir vraiment que bolingi mboka na bino. Bolingi mboka na bino, c'est vrai on sent ça par rapport na maloba na bino ndenge boza ko bimisake, boza na bolingo ya mboka. Essayons aussi de faire quelque chose que to lakisa, to apprendre. Bande ko baza na kati ko le Congo, ba comprendre bolingo ya mboka ndenge bino boza nango. Comment bande ko na bino o botika la mboka sont corrompus aujourd'hui. Ba yebi na bango te passe na bango. Biso to moni la bango passe. Biso to yoka na bango mawa. Bango mo baza na mawa wana te. Bango mo baza na passe wana te. Et surtout les jeunes. Les jeunes o esala ka biso passe. Ya ko mona ke ba jeune na biso. Conscience exacte. Ba jeune na biso nyonso bazali lelo corrompu. Bazo pesa bango ba miette et pona bango ça suffit. Ba miette ba pesa ka bango ekoki. Alors ndeko na kata Belgique lo soke pana yo malobe pana yo. Allô, bonsoir Papa Sayala. Bonsoir. Nani koloba boye. Mondele wana kanisi kanambe akoki ko charger. Parce que azali camarade na ye azali ko charger pour aloba makambo nyonso akoloba wana. Effectivement. Parce que comme bayebi ke état écoexisté dans mboka na biso te. Alors ils font n'importe quoi. Il est d'abord à violer l'intégrité à territoire la mission. Hein? Et puis, c'est un grand voleur à cause du mana. La mission à bateau, la mort, ma casse, il faut oser pour ça. Parce que d'abord, tu as dit, pays mon corps, tu as dit quand même, tu as défendre ni dignité de la mission, il y a dit quand même. Et puis, tu as sorti indépendance du SWAT. Et on peut permettre pour toi, ça, quand on a peuple, plus de 80 millions de personnes comme ça. Hein? Alors, biso to linga wala ndenge ata mukete. Parce que solution ya liawa, solution ya li faut kaka peuple atelema. Ba ni ba politicien ni ba ngo ba nyonso ba li ngo ba moko. Alors, solution ezali kaka peuple atelema parce que solution il y a pas mille solutions. Voilà. Merci maman. Merci maman vraiment la réaction na yo ya solo to bani to mona ngoke ya solo ba congolais nyonso ba sepeli na makambo oyo Dan Getler alobiti. Papa Jim pona ko clôturer yo oye na émission ya kafu o moni réaction ya batu nyonso okolobani ni yo mokolo émission. Le sako Papa Sayala vraiment na sepeli pengi na réaction parce que na sepelaka mingi soki na sentir kanda ya bandeko lelo na moni kanda yango balakisi yango parce que effectivement c'est lelo koza kopesa kanda eza kosala kanda mais na nyonso yango na kobakisa boye donc ba équipement militaire ya défense nyonso oyo komonaka gerganamba azala nango mutu wana mutu asoso ye mutu asombaka yango et puis on consigne donc au monde acheter des misusu donc soki olobi oyo kosomba minere ya Congo okotraite na mutu mosusu te kaka epai ya mutu wana donc ye mutu avandeli makambo donc soki ye te okoconclure likambo ya minere ya Congo te alors babiloko ya ndenge wana bandinga bolimbisa ngai na kozonga lisusu na cadre politique. Donc, on soutenir les politiciens, on soutenir les religieux. Est-ce que Ambongo a été à Yebi? Ngabi na Zabino, Ambongo dossier wana a Yebi Yango. Nazo va pamba te pona kuluba. Vatika Yebi Kambuana. Celui Vatika Yebi, Ardinal Nabiso, soit des amants Namboka, dossier wana a Yebi Yango. Mutu na biso ngani fayulu ayebi yango te bemba ayebi yango te omoni ba richesse ya Katumbi bakatumbi nyonso wana ba un autre juif non ba richesse na bango banini ozokomona alors bandeko kozala ngulu sima ya ba politicien totika bana Kinshasa kolanda ba politicien tala ba makambo zosalama oyo ba politicien baza ko trahir baza ko tika biso bongo kitani ya mboka na biso na maboka ya
bango bavandi bazali kotala. Alors lelo oyo tokobondela Congo biso moko bana mboka parce que ba politicien mbula na mbula batali na miso basali eloko moko te. Donc tokobunda biso moko, prenons-nous en charge. Tobota kanda nde il faut le cas. Matondo papa Sayala nazo shilo maloba. Matondo, Bendeko te reposer une belle question que chacun de vous, Allah la nango, a réfléchir par rapport à Nango. C'est vrai, depuis 1996, que cet homme est dans les affaires, que toutes les Kadogo, Bakota na mabele Kolo Congo. Tout ba Kadogo, Bakota na mabele Kolo Congo depuis 1996. Botala tout autour de vous, observez tout autour de vous, regardez vos voisins à gauche, à droite, ça fait plus ou moins plus de 24 ans qu'ils sont là. Et 24 ans aussi que l'homme est dans les affaires, il est milliardaire. Et la plupart d'entre eux sont tous des milliardaires, des millionnaires. La plupart entre Bango, les Kadogo et leurs amis, aujourd'hui sont des millionnaires. Aujourd'hui, sont tous des millionnaires sans personne. Mais posez-vous des questions, les jeunes de Kinshasa, c'est à vous que je m'adresse. Posez-vous la question, observez tout autour de vous. Qui entre vous, depuis 1996, 96, il y a combien de Congolais qui sont devenus des millionnaires? Les combien de Congolais, oui, il y a autant de Congolais, milliardaires, millionnaires depuis Bateau Baya. Quand ils sont arrivés, ils ont insulté les Congolais, surtout les Kinois. Kinois qui vont m'embafou. Kinois va vendre à 30 ans, 40 ans chez les parents. Bimisi boni parmi bino. On va passer dans la société, on va passer dans la sala, on va compter les millionnaires. Bon, tel que ce système est imperméable. Que les étrangers qui sont des millionnaires, que les étrangers qui ont de l'argent et ils contrôlent tout. Et aujourd'hui, ils ouvrent l'ouverture pour dire que venez, je vous donne. Est-ce que c'est vrai? 24 ans qu'ils ont tout bloqué en leur faveur. Et après maintenant, après 24 ans, ils nous demandent de venir parce que maintenant, ils veulent nous céder. Ah, quelle méchanceté. Alors, papa m'a follow. Maloba pana yo clôture, maloba nini yo pesa biso na suka émission na biso. Na suka émission papa Sayala, papa Jimba, mama nyonso tokosenga na moto soka azolanda biso, il est temps abima akende pour ne pas koloba nyonso abima akende parce que oyo ezokoyela ye akokufa parce que richesse nyonso makila ya mpe na Kongo nyonso abenisi akoregrete na regret wana akokufa akodemaka lisusu na mabele ya Kongo. Donc il est temps lokula vie signal wana abima akende qu'il se sauve de son propre gré parce que oyo ezokoya na oyo nyonso babimisa babomba bakoregrete yango nalingaki naloba te wana mpo boyeba bokasi ya mopepe ya mpembe ya Kongo bokasi ya mbuluki tumbangu mama Kimpavita toyebisaka bino ke bitumba oyo eza ya biso te. Kimbangu azali oyo celui qui dévoile les choses cachées qui pouvait aujourd'hui ketose ya boye emema soki confiance na milimo bakoko na biso eza te soki tofungolaki code te soki tofungolaki code ya Kimbangu te principe te bandeko bitumba oyo tozolongwa ngo tozolongwa tokozwa mboka na biso parce que biso toboma bato te bango nde baokoboma biso mais ils appelleront très cher mpo nango papa Sayala koma ngolo Kimbangu na jonso maluba engeka Maintenant papa ma follow ya solo ete tomoni ya solo mama Congo maloba omboka yo olobi nini par rapport na onyoso yoyo. Losako papa Sayala losako na bandeko nyonso. En fait, participation na ngai na poko alelo ezali juste mpona kolobela makambo oyo ketangedini wana makambo nyonso bozomona azosala wana azosala ngo mpona Kabila. En fait, mikolo engindeli bango lisusu makasi likambo oyo ya dossier Tangedine parce que Donald Trump lokola bazobundisa ye
alingi aboucle badossier mingi badossier oyo nyonso elala neti oyo ya Tangedine lokola elala lokola bazolinga baboucle yango bakolandela jusqu'au bout Kabila donc ezokende na nzela que Kabila azorisque à prendre gros parce que afinança bango nyonso wana bafinança baterroriste oyo babundisaka mpe Israël. Donc juste mpona yango na part na ye sikoyo alingi alesa bakongolais de façon que aluka moyen kose rachete mpona baluka koapuye Kabila. Donc parce que Kabila mikolo koya vraiment akozala na besoin ya bato akozala vraiment na besoin ya bato. Donc makambo eza ebele eza te ke Tshilombo moto asali makambo wana non eza enquête bakosa bino te ke eza Tshilombo te mais eza enquête ya baaméricain à partir ya dossier oyo ya di Tangedine. Donc bamati ti bango moko bamati ti na Kabila. Donc Kabila sikoyo aza na besoin ya bakongolais oyo bazalaka na bango bazoba oyo bazalaka soyo bafuti bango mpe bakondition ekozala c'est pas que bambongo wana ntango bakopesa bato mosusu wana ekozala kaka osali baminere c'est bon ozwi non bakondition mpe ezali que non il faut mpe kosoutenir Kabila parce que aza moto akati. Donc voilà un peu contribution nanga pourquoi lelo. Maintenant de l'éclaircissement, merci maman na contribution na mokolo na lelo na pourquoi lelo. Ya solo bandeko ba congolais ba kinois les jeunes que vous êtes concernés ba victimes de bosso ya système. Oyo esali plus de 25 ans na kati ekolo Congo eza bino botikala ba pauvre ba malheureux et boza premier ko baza ko aviser que bazwa bino encore na morale pour être ba continuer toujours ko exploiter bino mais balingi ba salaka moi geste amuke pour ba kosa bino et bobe tuna moto ya bomangai abo 24 ans 25 ans de torture 24 ans 25 ans de souffrance 24 ans, 25 ans, misusu ba peta na ba nero na bango ba peta mitu ba koma ba zoba ba koma koloba na balabala ngana ko okay alo ba kayebi te ado kende wapi ayebite ni na busala mes chers amis s'il vous plaît ba kosi bino mingi c'est le moment to yaka wana po te to sowe bino to ba kenge na ba kango je suis le grand sacrificateur et pas na corruption de karaté. Tout droit, tout ça, koloba, vérité, qu'est-ce que vous pensez? Et c'est à vous les jeunes, conscience et zone, on a mis tout dans mon vino, botala, talanan bala comme tala yomoko, bandal souki, tina linzaka, mitala, pourquoi tu es là comme ça? Pourquoi tu es malheureux comme ça? Pour qui t'a fait que, au commandenge aux aliwana, qui ont contribué que, vina yo, ezala mitigé, vina yo, oyebite, qu'est-ce que tu vas devenir demain? Oyebite, bana koko bota ko sala nini vie na wezate 30 ans 40 ans chez les parents ba se kabino et ba tikibino kaka chez les parents vous êtes là et aujourd'hui on vous achète moyennant 2000 3000 venez atabalba ke batango za ba bisengi atabalba za ba zoba vraiment mes chers amis bato ba torturer bino pendant plus de 20 ans na suka ko pesa viens soutenez-moi mais faut être malade faut être vraiment malade. Alors, été à moko na carte bino pour être bande qu'on a biso bino bande qu'on a diaspora bo sale fort bo communiquer kana bande qu'on a bino bo pasaka bango bo puis bo partir bango ba mission ya bo tindela ye kata parti au monde la tindela ye aluka ba mega alanda aluka ba mega talanda théâtre pour na ba busoba pour comprendre awa c'est la sagesse et la connaissance c'est ce qui est important pour un homme pour yeboza mutu sokoza ignorant yebaka ke oza na kati ya tombo. Les ignorants to benga bino ba ignorant o ignorant za nani ignorant za mutu azablo na bo moite ignorant za mutu za na kata tombo na cercueil c'est yenem na za ignorant mais yo tam ba biso que za ignorant ba biso ba taliban wana sont des ignorants yebaka ke eza une insulte moko to sinango ignorant c'est comme si toi oyebi eloko moko na vite et voilà mes chers amis ba taliban soi-disant ba taliban réveillez-vous. Réveillez-vous, soni oyo, lobby boyo kangote bo bana bino ba condamné binote,
Mais papa, tu étais là. Il paraît que papa, c'est toi qui étais là derrière, soutenir. Oui, Fachi Béton. Où allons-nous? Où allons-nous avec ces Fachi Béton? Bon, moi, tu me sais, il y a un déco. Où est-ce qu'on rejoindre Bissot? Bon, l'anda été à conduire une erreur, mini bakolela. Bon, moi, ce qui se passe dans les grands Kassai. Ce qui se passe là-bas est grave. Nakata Mbouchima est grave. Donc, le bino lobby, na émission ya lobby, oyo, ils ont les kakuna et belé, basana kata distraction, na kata Kinshasa, suivre Fachi Béton. Et ça passe, namawa. Voilà, Matondo, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de partager nos émissions à vos amis. Merci à vous aussi. Oyo bazana petit de soutenir la chaîne. Merci de soutenir la bino nyonso. Et allez, yasoro, vous soutenir et loko, yamalonga, vous boire même 1 franc na yo, 5 dollars na yo, na 0 te. Vous ko lona pour être lobby et botamboma banana yo, basepele na ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Matondo, Ingeta, Ibobo, Ibo.